Alors maman tchala mwana akufi avant. Donc tana ependa ekokite. Alors le quoi tana ekokite c'est possible so ba pesinga corps na ye na olamusa ye. Qu'est-ce qui vous fait dire ça que Tanaye Kokina nous testingeli? La première des choses, ndekona nous penda 8 ans à se repentir. Na kata monde musique, tout musicien pour azala ayebana na kata mokili et sengela sala alliance na ba djinn soit ba sirène des eaux. Tema ke na maîtrise la spiritualité na yebi ke mutu nyonso oyo akufaka avant le temps, mutu wana ayengaka yengaka. Ana mwana te abotate, mais en réalité cette femme là moi je connais que il a été avec une sirène au Atambona tout au long de son carrière. Mais il sait que non ngana botoloka ko bota et puis tant bazala na sirène wana à l'époque parce qu'à l'époque pour musique féminine et quota parmi la musique amiba les arabes des choses té. Alors bah cette femme là a parmi bateau yo ba promulguer musique féminine na katamboka na biso. Basala ba alliance na ba fausse sirène, ba sirène moko amabe nde ba pesa bango oyo ba bengaka succès wana mais au retour wana abotola ye libota. Et puis ndenga na zolo baboye sacrifice ndenga na to ba lien de famille to loba sacrifice ezo continuer alors ba ndeko na ye pe oyo batikali so ba bondelité yango mo so na sengi corps ba bondela po okata ba lien wana. Po so ba kati ba lien wana te bokomona ndekone mususu moko a Hollanda. Pour ça déjà alliance à salana sirène tant azala vivant. Batu nyonso moni bazaka na deux lignes oyo. Ba okufa au-delà de 60 ans. Ça veut dire ba ko dépasser. Oyo ezalaka signe de longévité. Oyo ezalaka awa. Deux lignes oyo donc mutu tout. Oyo azana ligne wana te. Mibale awa. Yeba kete okoma 60 ans te so ba tie tembe. Bakanga ba photo. Ceux qui m'ont dépassé 60 ans, à une photo qui a des lignes wanate. Abi que prophète a kosi ngana zana des lignes wanate, mais naza na 75 ans. Akanga photo atinde la yo. Kana lettre M baza batu oyo ba resista kana makamunyoso, mais ba simba ka mbongo plus pe mbongo umela katena maboko mais baza ka pia ka rare. Bato baza na lettre O. Pourquoi? Parce que bezana ange moko o ba benga kaye na kombo ya archange Tchadkiel. Na kati ya corps physique ezaka na 7 corps oyo evandaka na corps na biso benga le 7 miniatures du corps. Tozana ba corps itérique, tozana ba corps ya bandoto, tozana ba corps ya makanisi. Yango mona mutu bayebisi yom tolie mama ngam na lie oliaki ni na liaki mupende mais boketa na tombo na plutôt na cercle bomoni mupende ezali. Alors mupende ni aliaki mupende aliaki ezali corps intérieur, corps spirituel benga corps itérique. Tant ou mutu aye ko luka succès lokola ba être bazana se amai ba yebi source ya succès ba osala contrat na yo ba sali contrat na yo ba yokani alors ba otuna yo succès ni no lingi otenga la lingi succès international na succès international il faut pesa ba sacrifice or ba sirène ba liaka mingi makila ya mutu parce que na kata makila ezaka na des énergies oyo ba esprit baliaka. Normalement Satan aliaka ba énergie wana. Ba bengango l'énergie cosmos et les signes vitaux. Si rien ako peso nyoso wana mposa po ayebi ko manipuler pouvoir ya mokili. Ako peso mbongo, ako peso succès, ako peso beauté, ako peso domination, mais il faut pesa kaye makila. Alors so bo sali na alliance ako yebisa yo pesa ngai autant na kata famille na yo. Ana mwana te abotate, mais en réalité cette femme là moi je connais que il a été avec une sirène au Atambona tout bande kunangai oza congolais olinga kamboka o olinga kabana orphelina vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo ko fete na bande kanisi la piba mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina vida na $1 pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po ba fêter
na décembre oyo. Orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te. $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso po bazala bandako ba parents. Soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te. Alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini. Orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonne année, joyeux Noël. Na batutu basabona na chez Biso Télévision. Merci mingi na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Ye atiki biso te abanaki na biso, aza na biso pe akokele na biso. Ye atika bato te. Apesi biso mbongo, apesi succès. Likolo na ngwa bakisi pe mana bomo yo fele. Nga na lobi boye 2023 eza susu année o nzambe romata biso makasi pe sponsor na nga lobi 2023 toko sala bikama o peut-être bato baondi mate ba o to simbi po bato ba mingi ba kaka kisi na pesi mbote na bato mitama mabe bato ba mona rasu biso e mati bango ba yoki mutema passe ba ko créer ba problème to pesi bino mbote bato yo bazala rasu ba vandi na butu ko lokaka biso pampa maliki ba lokaka biso ba simaka biso te parce que biso to batama esika mo boye ba ko ka biso be kate mbote na bino esika bozwami. Lelo toye na mayasika mbote na yo Chris pour la prise de vue du côté réalisation pe na moni Linige mon solo. Merci pe na Elias, merci na Mère Emily pour na orphelinat na evida oyo eko kamba bana bitike balia ba sepela. Nzama pamola yo spécial sunga orphelinat na $1 ici bandaki pesa $1 na po ete bana balia na décembre oyo. Je m'en vais dire bonjour à mon invité. Mbote papa. Merci beaucoup DG Chic Moukadi. Merci beaucoup. Bonjour na bato pe bazolanda biso. Voilà, to sambela ya mboto ba émission na biso. To sambeli Saint-Esprit, Seigneur Jésus, te pèsio merci. Pambola mutunyo so azolanda biso, pambola papa, pambola mama, pambola pe mutunyo so oya kosala 85 partage na minute oyo azala béni 85 fois au nom de Jésus. Amen. Amen. Moto na nzambe, yo luka ba problème po ani. Oyo lobi so kolamza mama chala mwana ya moto ba émission, eza moto na bato ba bengi ngala tuna yo. Oluka ki makamu na mama Shako, lelo yena mama chala mwana bi kolamuse susu. Luka ba problème po nani. Papa Chic, omoni na mokilo bat bapesa mutu opportunité te, bat bapesa ming opportunité na bato yo bazali andeyo ya Christ. Ngai nayebi ke mama chala mwana pe asona pe de sa famille akufi meta na ena nekokite. Tema ke nana maîtrise la spiritualité nayebi ke mutu nyonso oyo akufaka avant le temps. Mutu wana ayengaka. Par exemple, mutu soki nzamba bongisi ye afiba pendant 65 ans. Iye ko arriver ke muliwe komeli mutu wana akufi na 60 ans. Donc autambola pendant 5 ans na mokili. Ya omona batu musuba na système omona mutu akufa abimeli. Alors mama tchala mwana akufi avant. Donc tana ependa ekokite. Alors le quoi tane kokite c'est possible so ba pesinga corps na ye na ola musai. Nana yebiso ke tane kokite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça que tana ye kokina nous tesengeli? La première des choses ndekona nous penda 8 ans à se repentir te. Nan penda 8 ans à se repentir te et ça na babiloko yo
oyo ya yebi oyo ya sala oyo eza secret ye moko yebi oyo sengeli alukela ngo délivrance tema ke nzamba za bolingo bato mokili bato mitema mabe nde mutu bamemi yo précocement na moment oyo aza na yango mais na yebi ke esprit na ye ezotambola donc akufi prématurément to betana lisolo to ndima moi moke ke esprit na kotambola ekotelengana wapi etambola esprit ta mutu akufi ke ngonga na kokufa ekokite molimo ne tambola molimo ya mutu ne tambola wapi molimo ya mutu normalement soki mutu akufi parce que na kati ya spiritualité selon calendrier nzamba pesaka mutu batan nzamba ko pesa mutu temps au vivre pendant 80 ans na mokili pour mutu na mutu azalaka na kobotama et puis azalaka na liwa na ye donc fin de son jour alors tous en a 3 morts toi na mort par l'erreur mort par la volonté de Dieu mort par la volonté du diable. Mort par la volonté du diable, ezali oyo muta sumuki a perdre de protection. Yaba ange à protecteur, netango liwe yaka muta na kufa benga la mort prématurée. Alors, ce qui nous a makani na tio lobake, mutu a vécu pendant 60 ans, 65 ans, mutu soka kufi na 60 ans. A tambola pendant 5 ans. 5 ans a tambola wapi. Et dans le monde moko monde ba wei ba benga ngo Neshim. Neshim ezali na ki hébreu. Elingi koloba monde de oyo donc à l'absence du loi du pesanteur Neshim. Alors na kata monde wana ndezali batu oyo bakufaka avant le temps ne bango batambolaka na monde wana. Alors na kata monde wana ba na mobilité ya komona biso batu toza na kata monde de pesanteur. Yango mona ka bato batanga nécromancie. Par exemple ndeti basango bazaka na système ya kobelela mingi ba wei oyo bakufa prématurément abengi abandi kotinda ye ba mission. Yango sotali bien avec l'église nyonso ba catholicain derrière l'église ezaka toujours na ba cimetière. Ba tia ba cimetière wana pona kosala ba invocation contre mikuwa ya batu oyo bakufa parce que mikuwa mutu akufa surtout oyo akufi la mort prématurée mutu wana azaka plus fort donc aza multiplié par 1000 na force na ye par rapport ya mutu donc aza la capacité ya ko rendre ba service nyonso ba magasin belé to mona na ville omoni mutu afongoli magasin omoni ba client bazo kota les gens pensent que ba client bazo kota wana eza marketing en réalité ça marketing te ezaka plus batu bakufa ne basala que évangélisation pour mutu kufa azaka plus fort que le kamta vivant basala évangélisation okende ko benga batu même ba station mingi d'essence ba station d'essence mingi avant ba fongola yango avant ba memango na inauguration na yango ba bela no bato bazali na maîtrise à spiritualité ba sala d'abord ba benga ka bouclage ya ko ba ko protéger mbongo e bando kota kuna contre ba esprit voleur. Et deuxièmement, ba okotisa mutu kufa pembeni ya entrée ya société na bango afin que amema émetteur d'attirance abanda obenga batu ba ko somba na kati ya magasin soit station d'essence wana et après yango nde ba fongoli au mona batu bakufa bazo sa l'évangélisation au mona maison wana batu batondi plein. Et la plupart bato basala yango ezali bato bana maîtrise la spiritualité. Soko ba utilisaka ba milimo oya kufa prématuré. Ezala bato bakufa belé batambolaka na mokili. Azo yenga na ye ba esprit errant. Yango mona bato suna ba famille mususu beaucoup feli mutu mais bolotaka mutu wana azali. Bozo lote azo tambola. Même na kata bandaku. Soki bosali constat vers 2h 3h du matin, boko mona sani koto bo tchaki yango na tongo bola muka, boko ti sani wana déplacé. Mais moi na la mukite mutu moko ta bimi ou bien bozaka bino mbale yo na mwasi, ba nouveau marié par exemple, mais bozo remarquer que biloko ndako zo changer. Or so botali phénomène wana ezaka bato bakufa. Bato bakufa wana nde mutu ba déplaçaka ba biloko. Omona akoya boye alingaki o mingi, bozala na ye bien mais akufi prématuré. Donc ça veut dire tant na ne ko quitter. Alors abando sala ba voyage abando ya même pas na bino ko solam no ko pesa bino message mais bino boyo ka été. Mais po yo ka ye esengeli nzambe na fongolo misu po mona bango. Alors ba esprit wana ezaka na risque makasi batu oyo ba kenda ko capturer ba esprit wana bato ba yebi maîtrise ya spiritualité si la nécromancie au moins na moni mutu akufa akangiye akomisie esclave. Abandi ko tinda ye ba mission. Donc monde ba vivre ou bien aspect o ba vivre ben ngo Neshim. Donc ezali monde ya ba wei o ba kufi prématuré. Donc ndeti molimo ya mama ezoko tambola na yango ezo yenga na yango ti mukolo nzama bongisa pona ye ekoka ndesko mukolo wana akomi ye bake ngane na zaboye naza réellement muto oyo na kufi. Et puis akozonga koto bakunda ye. Soka zongi koto bakunda ye aotala corps na ye koto bakunda et après kota la corps ne
porte de séjour de mort kofungwama soit nzamba ko décider ou bien akende na lieu du tourment ou bien akende na lieu du repos. Donc c'est un peu ça. Ah, ezalaka ne bongo motakufi na jour aliwana été molimo kotelengana. Voilà, to ben kampe kolobela maimatali ba lien ba singa parce que toko tout exemple maman Chalamona tout moni ba botama ke une affaire il y a 12 personnes ba nyonso ba keke wana. Mais est-ce que liwa modèle wana komona bana nyonso ba kokende okomona ba famille mususu bana nyonso ba bala raté omona la famille mususu yaya abandi maladie ya sucre ti na leki maladie ya sucre mama belaki maladie wana. Est-ce que dans le monde de la spiritualité ba ko yipe ko pesa na ba papa ko suki papa za musala mabe a yipe ko sacrifier kitani na moki bano baroya et tout. Comment ça se fait dans la spiritualité? Voilà, dans la spiritualité, d'abord dans le sens il y a batu oyo, surtout dans ina tirer attention na bandeko balanda biso, obotama na ba famille ya ba star, zala mutama bondeli, obotama na ba famille ba chef coutumier, zala mutama bondeli, obotama na ba famille oboza na politicien, mutumo za politicien. Atambolaka na ba konzi, zala na vie de prière. Okay. La première des choses, on a ko expliquer, et ça na batu oyo à côté par exemple dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, tout musicien pour azala ayebana na kata mokili et c'est ngala sala alliance na ba djinn soit ba sirène des eaux. Ba sirène ya mai pour ba sirène basé belé ba sirène na moto baza ya mupepe bazali ya zamba bazali puis ya mai ba bazali. Ndeti je donne un exemple ba sirène ndeti ya mupepe baza ba sirène ba tambolaka na ba tourbillon. Ceux qui besoin peut-être occasion ko mona tourbillon mabelo epumbwaka wana na kati nango ezaka na sirène. Muta popola mabelo wana eza sirène. Alors so moni tourbillon pembe na yo bisiko zali so za na vie de prière te il faut vraiment au bondela. Parce que tourbillon la ndenge le kakawana bino bomone popola mabele en réalité et yé ko contrôler ba ora ba teza tout autour wana. Et puis so tali bien so tourbillon zo le ka batu nyonso bazakana ba kima elanda bango. Moi bene zo landa bino nyonso zo panza ba biloko na bino. Et ça déjà sirène ya mo pepe. Alors ba sirène na moto bazali et puis ba sirène na mai bazali. Donc batu oyo ndeti exemple moko mais faut sirène na mai. Par exemple ba sirène différence sur moto continuer na. Voilà. Ba sirène ndeti ba sirène na moto. Ba sirène na moto bazali. Na kata ba sirène na moto bazali ba sirène oyo ba kliaka mingi ba incendie na bandako. Oyo baziki sa remonte dans les vides boye, bocha bo brancha et l'autre côté, courant eza nango normal, à un moment donné bo la mukabe moto e bandi ko tumba. Bino bo eza courant na brancha ki bo bandi ko se poser ba question. Oh en réalité za binoté. Et ça sirène ya moto à côté azana posa bo mabino na se apongi. A créer ba biloko wana. Ba sirène ya mai bazali ba sirène na mai bazali baza ba sirène oyo ba memanga ba orage soka memi orage donc mbule ko beta mbule ko tonda mbule ko boma pe batu donc mai ko boma batu ndenge to mona ngo récemment batu belé ba kufi na mai eza ba sirène ya mai. Alors ba sirène na mai wana bango ba tambola bango bazaka plus ko pesa batu succès surtout ba musicien ba musicien belé ba travailler ka ba traitaka na ba sirène ya mai bango bazalaka. Alors koto ya ba sirène ya mabele baza ba sirène ba créaka ba érosion. Ba érosion plus que batu ba mona ka wana ezaka ba sirène place wana botongi ebukani eza ba sirène yango mo na matali kibala wana eza ba sirène ya mabele bazali c'est toute une famille. Plus l'un des autres olobelasi le monde de sirène. Alors ba sirène kaka ya mabele wana bangonde basala ke ndako étage avant un mata et sengeli ba chef coutumier ba ya ba yokana na bango ba pesa bango ba droit na bango pour so ba pesa bango ba droit na bango te ndako wana ta bo matisien tina 6 niveau ekoya ya mona immeuble c'est nini ekoya batongo ka sikoyo problème eza ya ba matérialité problème ezali ke ba kolo mabele ba esprit wana. Vous comprenez? Alors, yango monique, ba chef coutumier, ba a tendance avant ba tonga pont, avant ba tonga immeuble, avant ba tonga quoi que ce soit. Et sengeli bayar d'abord ko solana bango, baza ba sirène na mabele. Alors, ba sirène oyo ya zamba epé bazali. Ba sirène na zamba bazali o ba vanda na kati ya banzete bazali. Donc, il y a toute une série ya ba sirène. Alors, si ko na ba sirène oyo ba musicien, ba luka ko sale la plus, ezaka ba sirène ya mai. Pourquoi? Parce que na kata mai eza émetteur ya makambo nyonso parce que biso batuto uta na kata mai avant nzamba sala mutu azala na kati ya mai so batangi na Genèse chapitre 1 Bible lobi le monde était informe et vide mais mai nde mutetonda ki na mokili et Bible so ba il y avait deux choses il y avait l'esprit de Dieu il y avait l'eau ça veut dire que molimo ezaki likolo ya mai biso batuto zalande na se ya mai parce que muta uti na se ya mai muta zalaka na se ya mai. Comment ça?
Oui, je vais expliquer. Parce que, sotangi na kati ya Bible, tozomo na créature, oya botama par élément ya mabele. Babi, nous sommes sortis de la poussière de la terre. Voilà. Mais à l'époque, mabele ezalaka te, mais ezalaka mai. Mais mai, mabele ezalaka na seya, ya mai. Tant nzamba na posa, akabola sko mabele na mai. C'est par cela, nzambe atombolaka mabele likolo, azui mai ya kitisi yango na se. Nde azui élément ya mabele, asali corps o babengaka, corps terrestre. Nzoto baposa, nzoto elingi kolula, nzoto elingi kolata, ezali elema ya mabele. Or, elema mabele uta na se ya mai. Donc, to uta na se ya mai. Yango mona na kati ya mutu, mutu azalaka na mai. Donc, soko toki mai esa anine. Ebimaka. Donc, c'est ça, moko ya belema ya makasi to zalaka nango. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tant ou mutu aye koluka succès. Lokola ba être bazan na se ya mai, ba yebi source ya succès. Ba osala contrat na yo, ba sali contrat na yo ba yokani, alors ba otu na yo succès ni no lingi. Otenga la lingi succès international. Na succès international, il faut pesa ba sacrifice. Or ba sirène ba liaka mingi makila ya mutu. Parce que pourquoi ba sirène baliaka makila ya nyamate yango monara je suis contre plus pas ya ba maître spirituel sous balikara ayi biso ke ngana za na kata gagner dangereux c'est à dire pas na biso ba senga makila te so bomoni nganga alega lobi ke ana kata gagner dangereux ba senga makila te nganga wana za mutalokuta parce que tout esprit demande le sang parce que na kata makila ezarana des énergies oyo ba esprit baliaka normalement Satan aliaka ba énergie wana ba bengango l'énergie cosmos et les signes vitaux. Ils ont un makile les amis bali. Alors l'énergie cosmos, Satan soka meli yango esprit, soka meli yango et puis ça bango esprit a comme immortel et puis à vivre trop longtemps. Pour ba esprit peut kufaka. Mais ba esprit kufaka au-delà de 9000 ans, 100 000 ans. Mais biso to suka ka 120 ans. Ce que ceux qui ont melaka makilana et ceux qui rajeunir aso comme de plus en plus jeunes. Yango monaka ba esprit bazaka na posa plus ya makila ya mutu ba mela yango ke makila ya nyama. Alors ceux qui se sala alliance na sirène. Sirène ako personne nyoso na posa po ayebi ko manipuler pouvoir ya mokili. Ako peso mbongo, ako peso succès, ako peso beauté, ako peso domination, mais il faut pesa ka makila. Alors so bo sali na alliance akoye bisayo pesa ngai autant na kata famille na yo asengi yo batu na kata famille alors bato bazaka peut-être asa esprit mabe abi na posa famille pe banyokolanga batikanga basundolanga alors na sali ka alliance joie famille ndeti citation ba ndeko bon toute chose n'est pas bonne à dire à la télévision ndeti ba star musu toki star moko atu ko kufa maman moko atu ko kufa ana mwana te abotate mais en réalité cette femme là moi je connais qu'il a été avec une sirène au Atambonayo tout au long de son carrière. Sirène wana pesa succès a pesa makamunyoso mais yebisa que non ngana botoloka ko bota et puis tant bazala na sirène wana à l'époque parce qu'à l'époque pour musique féminine et quota parmi la musique amibale ils ont fait des choses té. Alors cette femme là a parmi bateau yo ba promulguer musique féminine na katamboka na biso avant toye babarebo lelo toye bande bango alors ce que nenge zawana diable nem ta pesa bango makambo alors le roi pesa bango makambo ba sala ba alliance na ba fausse sirène ba sirène moko amabe nde ba pesa bango o ba bengaka succès wana mais au retour wana abotola ye libota et puis ndenga na zolo baboye sacrifice nde na to ba lien de famille to loba sacrifice ezo continuer alors ba ndeko na yepe o batikali so ba bondelité mususu akolanda lisusu après ye mususu akolanda po ndeko wana atika déjà toute une liste pas sirène wana oyo apesa succès wana donc ngana osenga même basala nzambe yango mweso na sengi corps ba bondela po okata balia wana po so bakati balia wana te bokomona ndeko ne mususu moko akolanda po eza déjà alliance asala na sirène tant azala vivant donc lelo oyo eza na ba artiste belé oyo bazo sala ba alliance wana to mona ba misusu baza siko ba komo sala ndeni aza artiste alingi famille ne trop abi nga ko na lingi famille na nga na ko boma mwasi oyo ya liboso te bana na nga oyo na botina mwasi ya liboso te akolinga basi akolinga 4-5 femmes akopesa bango zem en un seul jour apesi bango tout zem abimi na bango babandi ko bokola bana alors abandi ko sacrifier bana wana abandi ko lia bana wana yango mona ba artiste msusu moni omeki ko simba mwasi na mibale bobebani pour aibi que moi c'est ami balé aza émetteur ya succès de pas vana moi c'est ami balé chaka ezemité bino kasi matrice moi c'est ami balé zika non balongola kazemi basala ka fortement
Zeme koti bazui mwana basaya nini bateki. Zeme koti bazui mwana basaya nini bateki. Po sirena zo pesa e succès na makambu na ye. Esengeli pe yo pesa biloko ya kolia. Pesa makambu, yo pozo makambu. Donc et ça la makande bongo. Alors bandeko sko ba botami na ba famille oyo ya ba musicien boye ba ke bosana ba problème sérieux parce que il faut expliquer et comment bandeko ba comprendre. Très bien. Au cause la ba lié boyete parce que mutu ndenga zalaka boye mutu aza divisé na 3 parties. Toi na corps, âme, esprit. Âme est divisé na 2 parties. Soit la foi, soit les doutes. Il y a un moment où mutu entre ta douter, entre toi ça nini andimi. Na kati ya esprit ezaka divisé na 5 éléments. Divisé na 5 éléments. Na kati ya corps physique ezaka na 7 corps. Oyo evanda na corps na biso benga le 7 miniatures du corps. Tozana ba corps itérique, tozana ba corps ya bandoto, tozana ba corps ya makanisi, tozana ba corps ya mayele, tozana ba corps ya malédiction et puis tozana corps benga corps christique. Alors bandoki baliaka corps nini? Bandoki baliaka corps itérique. Yango mona mutu bayebisie yom tolie mama ngam na lie. Oliaki ni na liaki mupende mais boketa na tombo na plutôt na cercle bomoni mupende ezali. Alors mupende nini aliaki? Mupende aliaki ezali corps intérieur, corps spirituel benga corps itérique. Alors corps wana yana ba musu baliaye. Atambolane mais déjà baliaye il y a 2 ans passés. Oh oui. Oh ezo tambolane ezala ngo poswa pamba. Boliaki maman, toliaki maman, mais maman waza vivant à Obéla. Oh, toliaki déjà ça fait 3 mois. Donc, si koyo, bataki si misu basala ndeni, balie bandeko na bango, déjà balia bango, balia ye, mais ya zo tambola na ye ka poswa pamba. Yango bomona ka maladie héréditaire bisike utaka. Tension ekitaka kaka. Tension ekitaka kaka. Misu tension mataka kaka. Ape ba pesa ba kiss abikarate. Ba pesa ba kiss abikarate. Alors muto pa sunga kepo azwa soin ba maladie ezaka ndeko na bango moko aza politicien. Ndeko na bango moko aza musicien. Oh ndeko na aza na intérêt akosunga ye à 100% pa bike déjà liaye. Vous comprenez? Yango mona bata kiss plus ceux qui mutazobela basunga te mais soko kufi basali au dépense. Même na ba musicien. Donc ezalaka ba alliance o ba traitant na ba sirène. Eza ba alliance o ba sala que ngana sacrifier mutu tel, ngana simbi mutu tel, ngana sala eloko mutu tel. Ya mo msomoni ana poto. Depuis akota kuna na poto makambo simbaka te. Malgaza na poto. Azali na millier oyo omona congolais ata 40 ba olekate. Mboka wana mindele na mindele mais azo se retrouver te yoza na poto ozolo toza na malueka oza na poto ozolo taka ososola na batata mwasi oza na poto ozolo tozosola na ba relation no akala mibali no akala donc elingi koloba ke mutu wana bateka ye déjà na libota koko na bango moko avant bango babotama ateka progéniture na ye y arrivaka parce que à l'époque kindoki ezalaka mayele bando benga ngo bokoko bando benga ngo pouvoir bayeba te ezalaka kindoki bapesi yo mambo manguba okomi ko saba voyage astral kuna ozana obakotisi yo nyongo bayebisi yo bon nyongo fo futa habite nana mbongo futa te mais na kabiba étoile ya bana nyonso nga na kobota pe bana nanga bakobota soki se retrouver que yo oza parmi bana wana atoke poto vina yo ko simba te ya mona bato bana poto makambezo simba te bazo luka mikande zoya te complication sur libala divorce sur divorce c'est parce que ba koko na bango ba teka mapamboli na bango soit ba bota na ba famille ba chef coutumier soit ba musicien donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Toro continuer motuna mosusu to le belano ba pomme de main. Est-ce que ba ko ba pe moto na ba mbote oyo pesi moto pe mbota yibio chance est-ce que à travers maboko na biso ba ko ba moto pe bénédiction na ye parce que netinga des fois ça arrive que sinon maboko mokusa c'est que dans un bon batik wana to be bilembo na 4 ya maboko na biso to pe ba empreinte na biso et joue un rôle ni côté spiritualité. Vraiment, c'est vraiment une très bonne question. Bible zolo mon peuple périt faute de connaissances. Alors, il faut comprendre elo komoko. Dieu n'est pas un être humain, Dieu c'est un Dieu et puis Dieu a sa maye le koleka biso batu. Nzamba sala elo ko complet sala ka complet. Na katanso ta mutu nzamba cha o babenga ka ba chiffre, babenga ngo numérologie. Mutu abota na chiffre. Tant mutu abota mi le premier chiffre wana ezana esprit abatam na kata chiffre mutabotama les 10 na kata les 10 ezana esprit abatam na kata nombre 10 chaque chiffre tozaka na ba calendrier après ba calendrier ezalaka na ba numérologie otobenga ba numéro après ba numéro ezalaka na ba signe de main
o abenga ngo chiromasi batu musu batanga rango lelo to mona bamso babio te so tali mutu loboko détaillé c'est que ça bondoki non ça bondoki te Dieu a tout mis na kata nzoto ya mutu. Alors mutu oyo abotami d'abord nazo expliquer sino yo kaka soki mutu ayoki mukusa na loboko mutu osimba mbongo oui parce que même moi je le sens ngana yoka rango so na ki ke no mkolana ke crise ekozala na koyoka ngo pe na loboko mususu mabe na loboko mususu. Alors qu'est-ce qui se passe? Nazo expliquer batu ba comprendre nga très bien. Voilà. Mutu nyonso bisika zali azwana loboko na ye. Pona pesa mutu ka exemple moko simple. Zoka loboko na yo musapi oyo. Musapi oyo nga nazo lobela oyo. Tala na musapi oyo okomona ezana ba ligne moko ezana musapi oyo. So cameraman so monteur azali akolakisa biso ba ligne oyo. Okomona so tali ba ligne okomona ezana deux lignes na musapi oyo. Or na kata deux lignes oyo ezaka symbolique eza significatif. Batu nyonso moni bazaka na deux lignes oyo ba okufa au-delà de 60 ans. Ça veut dire ba ko dépasser. Oyo ezaka signe de longévité. Ça veut dire ça signe de tezaka no okufa avant. Okufa avant te do okufa penda na bokoko osimba nzete. Donc muto azana deux lignes awa ça veut dire akosimba ndeti ozana ngo misatu. Oko kende te au-delà ta ba 80 ans. Okay. Donc ngana za nango sko na za nango ami balé. Donc ça veut dire que na comme un peu koko. Osomona, on est à ligne ya longévité. Ko ezalaka awa. Deux lignes o donc mutu tout. O azana ligne wana te mi balé awa. Yeba kete o koma 60 ans te so ba tembe. Ba kanga ba photo soki muta dépassé 60 ans akanyika photo ke ana deux lignes wana te abike prophète akosi ngana za na deux lignes wana te mais naza na 75 ans akanga photo atindela yo atindeli yo botindela nga so deux lignes oyo awa na pouce na biso bokomona neti ngai naza nango misato 1 2 3 hein otindelinga sozo au-delà de 70 ans otindelinga yango tala suki prophète akokuta total et puis bapti na carte de l'éternel na ba soki identité poto yeba poto musuba rabata sentiment. Alors na kata oza longévité alors soko fongoli loboko so fongoli loboko okomona batie première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. So talango bien et sali lettre M. Lettre M est la lettre ya chance, ya bénédiction et puis lettre ya domination et puis lettre ya épanouissement. Bato nyonso bazaka na lettre M, baza batu oyo ba resistaka na makamu nyonso, mais basimba ka mbongo plus pe mbongo umela ka te na maboko mais bazaka pia ka rare. Bato baza na lettre O. Pourquoi? Parce que mais ça ange moko o babengaka ye na kombo ya archange Tchadkiel. Archange Tchadkiel. Ah bon, na yebite. Na yebite archange Tchadkiel azalaka archange oyo ajiraka ba signe ya maboko ezaka na kati ba via batu. Aza archange aza inspecteur ya banque céleste. Banque céleste ebotama na kati na biso yango monaka mutu ndongo zana kokenda na ndako nganga teke po okoma na kisi ya mbongo eza mabe. Mutu abotama deja na mbongo, mutu azaka deja na mbongo. Nganga pesa mutu eloko te nganga yibaka o eza na kati na yo a diviser yango kuta yibio parti apesi yo pe parti. Yango monaka so mutu ake panganga autune yo izo lukanga me yo za multimillionnaire. Siko mutu akomba ndeni na na multimillionnaire me na mela maya lobo. Po atali signe na yo ya maboko amoni ke ouais. Ngai kombelanga. Ouais. Po akokoka te po amoni oza na mbongo ebele. Nakunde babengana nga. Nakenda bo excuse eza passé tokenda ba massa toko taboye ba massa bakoti nga esinga nganga na bengana nga landanga mbango na comprendre te. Oui. Histoire vraie nga. Oui. Akobengano parce que amoni oza muta mbongo makasi po ange oyo ajiraka makambo wana au permettre te yo bebi sa banque spirituelle na yo. Yango monaka bato bazaka na ba lettre M soka ka leli. Donc 2 jours eze belé azo solution automatique. Bakuta na ba problème makasi mais ne pe ba gagnaka. Bango mo pe ba comprendre te. Et ça batu ya ba lettre M. Mutu akambaka bango eza ange wana. Et puis batala maboko tout ya ba star tout ya mokili. Soki ba chetembe batala maboko ba star tout ya mokili o bango ba yebi. O pena ba joie élévation ke au moins pena mutu azaki dans le néant.
bomona bango baza na ba lettre M. Alors na kata ba lettre ndeti ba lettre X. Ba lettre X ezalaka lettre ya limitation. Bato nyonso baza na ba lettre X so batali yango bien pour lettre X ezalaka plus na loboko ya gauche. Bato baza na ba lettre X baza bato yo bafungwamaka te. Donc bato yo de babundisaka bango bazaka bloqué mbongo ezalaka mwa pasi. Alors ezali ba karma babenga yango ba karma parce que il y a une loi o ezaka loi de karma et loi de dharma. Loi de karma ezokoloba mabe oyo bakoko basala mwana fosa nini ofuta yango. Yango mwana Bible ezoloba na kofuta mabe ya batata na bino jusqu'à la 3e et la 4e génération bakendo tanga na Deutéronome. Alors ce que loi wana eza loi ndeti papa azalaka chef coutumier abanda ko violer bana basi. Ko violer bana basi, ko violer, asaleli kibokonzi na ye. Alors, tant à violer, azui tant à la repentance te. Même sur asali repentance, nzamba ko limbisa masumu na ye, mais ba châtiment ko landa ba descendant na ye. Alors, parmi ba descendant na ye, bana to akobota, ba ozana problème ya bolingo. Mibali bando décevoir bango. Mobali ka soye benzo tatiki. Mobali ka soye benzo tatiki. Yongomona la plupart des femmes au monde baza sel même makambo sala na ba poto au monde moi ça na poto a se retrouver sel basala na mobali babota bana me bakomi akomi ye moko abandi ko luka libala problème parce que au monde descendant na ye origine na ye au monde ke mutu moko asala ba mabe na ba fille soit na ba garçon bango siko bakomi ko futa mabe. Alors atala na loboko na ye ya gauche a mona za na signe ya lettre X. Alors lettre wana eza lettre ya ange ya malédiction ba benge na kombo ya Mebael. Ange wana nzamba tindaka po aboma ba première né nyonso ya Égypte. Siko bato bazala ba kawana nde bako se retrouver na ba problème wana. Alors soki sikoyo baluki délivrance na bango baluki basala nzambe te baozana ba problème kaka ya mona mutu mona azaki na mbongo me mbongo esila akomaka kolela moyen remonter ezate attaquer luka banga ekosimba te parce que lettre wana eza ko vibrer. Alors ce qu'on a kata ba lettre wana ezaka na basine. Alors bandeko batala likolo ya manzaka au monde ezaka na lettre ezaka na sanza moko likolo ya manzaka so batali bien linzaka wa liboso. So moni lettre ezaka na eloko moko boye za likola linzaka wana. Signe wana ezali signe ya mbongo. Cela veut dire que signe wana otikala jamais kozala mutu moko donc okoki kozanga mais okoki ko kemande te. Cela veut dire okomi pena na suka obandi pena ko senga bise ekosimba te. Eza signe oyo ya secouriste. Cela veut dire que ba ange babandaka ko aider yo nzamba zo tinda bango. Même okomi na suka na zéro bazo ya. Bazo tinda bango ba kipaka te. Même oza muta masanga, même oza chrétien, bazo aider yo. Donc bato bazaka na ba signe wana o mona ngo aw na sa linzaka. Donc signe wana nde eyeba ko accomplir mutu nyonso bazo landa ye. Alors ezala ba nsubaka na lettre K. Lettre K ezali lettre bato bazwa bango ka toujours en charge. Donc yende nga zawana asala ke loko te andozaka parmi ba parents. Ka parents tandozoyer, grand frère andozvoyer, tata moi ça bandozoyer. Donc ça veut dire que azo dépendre ka na famille. Moya comme autonome ezate. Wana bato ba lettre K, bato ba lettre W, bato bazaka na ba déception amoureuse. Donc yepo na yepo zo moi si il faut que nous lukanganga. Nganga sele bikila kila po moi ça ya mais bato ba lettre M basi ba yaka pamba. Donc yakula na posa ça qui cité donc basi bakoya pamba donc N bato N pe bazalaka. Ouais, bato N bazali mais wana to lobelango plus tard. Voilà, tokomi na suka pona lelo na bandi o eza épisode 1 to bandi spiritualité na moto na Nzambe Bishima prophète Ezekiel. Au premier épisode, deuxième épisode de Goya, troisième, bon, on a compté à partir à Oyo, na bandi, la plus, mais on la spiritualité, to bandara on série moro boye, mais to zongeli ango, to bandeli à zéro, au première partie, to goya na deuxième partie, mot de la fin pour na émission lelo. Voilà, mot de la fin, Zara qui bande base à la brancher parce que tu dis que tu en as la fin de l'année. Tu as la paix, ma belé si la fin de l'année. Si tu as contacter, le numéro est 097, donc plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Deuxième numéro est plus 243 81 61 96 772. Zamba Pambola Bino. Voilà, merci beaucoup. Bande Balandi ya Chibiso Télévision. Et ça plaisir. Ya koyeba ete botaki belé beaucoup talabiso. Merci mingi pe na orphelinat vida o ezali ko sunga bana bitike na bandi
Motonio, ça fait $1 na ye. Merci beaucoup. On a pas cité, bon contribuer dans le banque parce que fête il y a 29 décembre, il y a 100 autres ali. Na pesi mingi, merci mingi na mama Emily na initiative qui toko ozwa ya kosonga bana bitike nzamba ya mona yo pambola yo. Merci pe na Neko Chris Denis Mosolo du côté réalisation. Merci na ba OP balingaka biso te to pesi bino mbote malgré muté mabe na bino biso to ko avancer to keka toujours liboso bino boko tika parce que nzambe na ebiti na ba nzambe to ni sata na pesa bino richesse moko ya muté mabe no bo sepelaka na kozwa ya mutu te mutu asala boke bote bo diaboliser muté mabe pai tala nga zanga lo bango mutu nyonso oyo atukaka nga mutu nyonso alobaka mabe na nga mutu nyonso alingaka na koya na bandi aosani musala pona parce que ngai na ponama na zala boye pe na kozala bo tina nko da sa mabele biso to yebi échec te biso to avancer toujours so bundi singa okoya komitungisa te nga na mwana nzambe ta responsable na nga Jésus Christ est-ce que dans ozanga vraiment makam tokotani mbala sima bye bye bande kuna ngai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelina vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azala mutima mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelina vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelina vida baza na posa na biso orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.